bokoko nzambe ayebi yango nzambe ayebi bokoko po parce que libala coutumier to salaka nzambe ayebi yango mutu pena zwi mwasi na yo OK oyebi ye ofundi ye pa na nga c'est-à-dire bamemi na zamba komolia matiti mutu azwi mobali na yo oyebi ye ozwi pena omemi na zamba amolia pe ya matiti okomisi tala munene azo pasuka après yo poto yo okoni wana eza kaka ba histoire ou bien ba réalité au pena réalité kosa zwate longo nanga siko na sala yo ngona kisasa omona vérité réalité pena réalité nazo lo bango na télévision ezotama monde entier mutu aza kombo musakata tuna yako ezati lelo obomona na lokolo wana ezaka otofula kama mupepe fu ke oboma yete mais so be oboma o memeta na kati ya zamba moi so pesa mabele mnene ça pour autant les kana chirurgie yoko sandeni okata yango na mbeli eza babiloko to salaka mabele minene mato iso ezobima batofina nazo sala yango nazo sala lisusu basi mususu donc moi sina mobile munoko et bima on fait Zalène Raph Ngindu, félicitations pour la promotion ça la pour artiste, que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindu. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindu. Boga, en tout cas, félicitations, merci Cito. Bonjour mesdames et messieurs, merci de rester toujours branchés dans cette émission Excellence présentée par moi-même, Scotty Kabalou, la justice de la presse. Vous savez très bien que j'ai un réel plaisir de savoir que vous êtes tellement nombreux en train de suivre cette émission qui vous donne des informations, qui vous instruit. Je pense que le décor, ça dit déjà tout. J'ai opté pour un plan d'ensemble avec mon invité qui est déjà là. Fumuntile, le roi des Basakata. C'est avec lui que nous allons essayer un peu de passer des bons moments. Donc voilà quoi. Mais avant de commencer, laissez-moi dire d'abord merci au boss de Congo Promo Télévision, l'ingénieur Raph Ngindu. Fumutile, bonjour et bon après-midi. Bonjour papa. Ça fait Mikole Belé, hein? Mikole Belé, na Kendaki village, talaka musalo tozo sala, ba réalité c'est belé na kati. Mais en tout cas, il est nango bien, nzambe asali na bakoko na se ça va, naza nanga bien. Pour un rappel moi Mouké, Bakususu Poé Bani DG Belé, aux alliés patron de la télévision, Oizo, Salama Mamala, Mounakata Mboka, Odo, Bate Belé, Baébio, mais pour la moto, à Betty Bakou Lelo, à Kotalinayo, Fumutile, aurait pu expliquer aux alliés Nani. Fumutile, Aza, Fumutile, Asali Saraba maladie, Fumutile, Sungarabatu, n'a pas problème, sauf qu'ici, les Fumutile a pu s'arrêter pour Fumutile, Aza Musakata. Fumutile awiti aza musakata mwana pena ya territoire akutu province ama Indombe Fumutile mboka na ye semundani makau mukila donc wana mboka ya Fumutile awiti mboka aye awa pona kosunga batu à travers moi bakonzi muswa mawa batu basala ke no Fumutile ya kosunga batu na kisasa me nazana nga tepe nazongaka na kindaka nazongi don nasalaka ba va et vient. Donc, voilà. Il faut tout sur la peine parce que ces derniers temps, tu dis que Fumutile Sali Moutoua et Dara Batuna maladie belé, membre belé, mais ces derniers temps, on te voit plus aux affichés na politique. Projet Zanini na kacha politique Fumutile. Oui, projet na ngai eza nazo postuler na ezalaki volonté na ngai te. Ezalaki volonté ya basakata. Biso basakata tuza ebele tuzaka biso nyoso basakata mais toi 5 sortes. OK. Tuza basakata ya bangingele baza basakata ya badja bazali basakata babai bazali basakata batere baza biso to basakata bansuka. So ndeto yaki osala analyse baninga nyoso basi babimisa ba député na bango. Ya biso pe yango bazwaki décision babite fumulo kwa za mwa mutu amayele o mwa to tindika ya ntuka ezalaki pena na choix na ngate na boya ki pona monaki charge nga nazana ngo ya bokoko eza makasi mingi nakotika ngo te en tout cas nde na kendaki village ba meki ko convaincre nga na bibo problème te mais ezate ke non so nazo sala yango
ou bien natika bokoko na nga ngayo question naza ko se poser yango parce que tant comme politicien au moins ba charge comme belé est-ce que vous continuez toujours kaka na ko aider bato na bokoko kozala ka fumu nazaka na bokoko na nga nazo sala na parlement kuna ba tiaka ba fumu ba na place na bango biso politique est interdit pour na biso te est interdit pour na biso te donc que politique pe kotimwa lokuta esenga fumu azala muta vérité osuka ndenge ni bongo taba osangisa ngomi bale bo taba buka lokuta na bango senga na ndima lokuta na kolinga ngote ezana mutu asa mesani na lokuta politique ezate ke mutu nyoso akosa kaka po tozana bato mayele neti ba papa bati lokwebo ba bato mayele ba noko nanga Gentini Ngobila ba konzi ebele ya minene o baza bakonzi o babuka pe lokuta te bango ba papa bati baza bato logique bongo est-ce que bako buka pe lokuta jamais nako ndima te papa bati lokwebo na ebite abuka lokuta nako ndima te ba noko Gentini abuka lokuta ako buka lokuta pona koluka nini lokuta mutu nyonso akosaka meleka te ndenge moko na ngai c'est-à-dire za bakonzi ebele o babuka pe lokuta te bazali c'est-à-dire lokuta za eloko ya mutu ye moko Fumu Tshile to continuer il faut tout le baraper maman bozo sala au sala mo belé pe pona basakata otongi ba université otongi ba hôpitaux malgré yo mo ndo chama kelele te je pense que nazo garantir bato bazolanda biso prochainement ko to la ki ça va image wana pe na mam o yo sala na kati ya village nabino sikoyo nyoso on ezali kaka na ki politique kaka nde ozolinga ba voter yo ou bien eza na bolingo pe noza nango pona bana ya village na bino omoninga na utolo bawa nabi ngai na ndima kitenga ko sa politique bato batininga basakata bango moko sadi tango nga na bandi ko sala babiloko na nga na basakata ide kutu te solo te kutu ya ko postuler voilà parce que au moins tata botinga aza na possibilité OK po tango na basakata bo mo na bozo na jeu déjà na ba 2000 3000 ba tête ngombe oui oh papa na waza nango oui oh là là ba 2000 3000 ya bino moko donc malgré a patron te mais moi ça va pas parce que biso ta to koli to eko kuta déjà mouvement ya tata na biso OK ba balenyere ezalaki belé ba grand armateur donc kutaka ba bien ko siko ba biloko wana papa pe tango atangisi biso ayebaki ko bomba venir abana ye batata basakata bazana bolingo na bana eza batata na biso batata ya ba passer Denis Lesi batato yo bazali na ba mbongo pe na solo na bakasai potangi komba papa ya passer Denis Lesi aza tata leki na o to ba famille vous avez rappelé na contact bosola rito quoi très bien ana mikila poto ebi non oui na yebi à part ça makambo ye azana côté église nga côté bokoko mutu ana nzela na ye mais na côté ya makambo pe moi conseil sur les aperte bongo te na moni oyo bongo te est-ce que nous sommes na pasteur Denis Lesi azobisa album na ngiso kuto boka pe kuna kata album wana pétage pétage zobiba non nous sommes na mambo wana est-ce que pasteur azaka na busolo ou bien abungi mwa mukenzela album oui oh yo ebite pétage zobima banzembo c'est salama déjà assez la bede chou nzembo kutu toyoka ngo ezali awobimisa album babwaki nga pe na kati ya album na mituni siko est-ce que babwaki pe yo poza mona kati na ye te na linga lokumu te donc asala ngo te ye aza mosali na nzambe ndozo mona ye azaka na bosolo bya bungi mwanzela muke nakoyeba ndenge nini moto akojuge nzambe nga na oyeba te donc nde totambolaka boye papa yo moko oyebi nde ozodirige nzoto nawo voilà bible eza lokola nde tosimbaka bokoko sadi so ozomemango na ki aventure eyolakisi mpe aventure so ozomemango na kibosolo ekomema mpe na bosolo nde biso tosala bokoko sadi so naotambwisa bokoko na nga na norme basi ebele te koyiba te koskoke te c'est-à-dire kofuta nga pe résultat na nga mais soki nazomemango na ndenge ya bulululu zabala c'est-à-dire ekolakisa nga pe na bandenge wana c'est-à-dire eza ndenge moko na bango ye moko ayebi ndenge aza mwana moke te bato balimisaka mwa moke aza pasteur bato bayebi partout dans le monde c'est-à-dire ntango ye azotambwisa vie na ye tosplikaka nde bana mike oyo baza na mbula ba 1 an 2 ans awa conscience te mais moto osi okoli mpo baexplike eza mpasi c'est-à-dire yo moko yeba
ozana ekolo nini est-ce que ekolo na bino elingaka ba G to elinga ba G te ekolo na bino est-ce que elingaka ba vanti to elinga ba vanti te ekolo na bino est-ce que elingaka escroquerie to elingaka escroquerie te c'est-à-dire na ba jar wana po omoninga soina ina tambola na raisonner eloko soina sala ngona mboka ba oyinanga na musakata ba oyinanga na mboka pe ko sa ba sakata mabe awa ba osepelati c'est-à-dire ndena tambolaka awa na yebi eloko soina sala yango confiance o ba sakata ba pesaka nanga c'est-à-dire ekolongwa na ko umela te c'est-à-dire ndenge moko na ye amusakata 100%. Wana eza conseil au PC. Conseil na zo pesa. Na mingi na lingaki na yiba ndenge ozomona ya zo tambola. Ozomona zo tambola malamu ou bien bungi za na libungi. Ndenge ya zo tambola. Po bokutanaka moi conseil pesa mareta ke mwana kasi na kutanaka na ndenge ya famille. Na ndenge ya famille kasi. To kutanaka te na album to na Kistar swiki nde ozolobana. Na ndenge ya zo tambola. Denis Lessi, pasteur Denis Lessi na pesi pe moté. Wana vient nga ngana mwana po akoloba mabe ya tata na fumu kasi fumu za mutu akipara acheter na fumu bien sûr mais fumu za mokonda lo kwa papa batu nyonso mais oyebi tata ya pap akolia pe pap ozoye bango tata ya pap wa Rome so abia loba mabe pona ye eko simba pe sadi wana eza nzambe ye moko asa musane nde tolobaka tokangi muyibi l'état yo moko osa musana yo wana eza yanga te nga mutu na ko juger te po parce que nga na ko juger ye mabe nzambe atie bon nga na ko juger bon nzambe atie mabe siko moni place wana qualification wana mwena qualifier ye pena bien te na place wana eza nzambe ye moko asa musane so asa musala normal porte ni alola eza na ouvert so ça peut mabe ba ko boka ye moko na moto akokena mutu te to imamba lola est-ce que ndi ba bongo na pe fumu ntili parce que ba caricature bino ba fumu bataki ndoki bato bata soloka est-ce que ipo okelola fumu ti akokelola oh fumu fumu ti akokende lola ko ti belola pe bo fandi bo pasteur Marcelo pa fandi wana ko bina papa wa Roma pa fandi wana la lola te bango te lola pena fumuti le batie pe anze maobina po parce que na okota lola nini na bomma mutu te na vinanga OK na skoka mutu te na vinanga na yiba ata gileta mutu te na vinanga kokola na nga na mboka na bunda te na muninga OK nanu na finga tata ya muninga te na zape en plus na mwasi kaka moko OK on comprendre to pesi maman mbote maman na desh maman na desh koyo problème na biso ezaka nini omonde bato baloba bafumu bakisi oui ezana misusu omoni kisi na yebaka te bato mususu nde bandimelaka ngo na ba TV OK selon nga na mona ngo lokuta po parce que kisi eza kwa kindoki mutu moko ta kozana na kindoki asolo andimelango abina nango seko yana ngo teza ba fumu pe omoni fumu aleki na TV abano sala ba mystique ba incantation azo bimisa ba mbongo est-ce que pratique on est normal yo za fumu eza mabe eza mabe na bafumu na nga na ndimelaka baza bango misusu wana nako boya bango te po biso na bokoko ba matadiki bala bafumu ndimelaka wana mutu nanga OK na pese pe mbote nene mayas wana oncle matadiki bala wana bato na meme pe basala ta to kena ke réunion nanga mome na kozwa ye po to kende pe ake visiter kuna na mema noko matadiki bala na mema ndeko na ngai noko nene mayas na buma do na mema bango omoni nde toza boye OK mutu ana mutu na ye biso to lingaka ordre biso basata to lingaka ordre siko ba grand frère ba noko na nga matadiki bala ba David na ba nene mayas bango bayebi ke mwana kasi na biso asaka tout droit yango mona ke noso na tanga komo na bango na tanga komo na bango po parce que bango petanga na ya awa ba sepela na ngai et puis oyebi ke baza ba vrai baza pe ba vrai OK on comprendre so baza ba faux en tout cas na ngana boya ngai ngana musata biso to banga mutu te OK ata mukolo moko te po eloko yo ko salo biso to sala na note kombo nango nini ya bokoko biso to za na forêt équatoriale eloko yo sala o ko pouver biso o to sala te o nini na bokoko sadi to respectaka nde bato mais ko lobato nde na sala eloko yo musata ibango te lokuta biso bato to tsa mutu na nzoko pe to bimisi ye tala numéro ya makasi ya bongo OK
Mutu ndenge nini? Expliquez si tu comprends bien. Boche mutu na mutu pena zui mwasi na yo. OK. Oyebi ye. Ofundi ye pa na nga. C'est-à-dire ba memi na zamba komo lia matiti. Mutu azui mobali na yo. Oyebi ye. Ozui peno memi na zamba, amo lia pe matiti okomise tala munene. Azo pasuka. Biso tozane loko moko nzoko na biso wana eza so sali mosakata mabe amoni mabe. OK. Tango mosakata omona mabe abibo muto na osukisa ye. C'est-à-dire que pesaka rapport na mboka papa 3 jours après ozo mona oza mokeka ndenge oza mokende nga pe na za moke. Mais pepe kale akosa bako sangisa munene na pepe kale ata fois 4. OK. Sikoyo obanda kozoka pota soki nzoko abandi kolia yo pe awa okosilisa ata 3 bassins ya fufu babula fufu oliango ata 200 ozotonda te. OK. Okomela mai ata na bidon ya 10 litres ozotonda te. So nzoko abandi mbangu yo pe awa il faut bana mbangu. So nzoko kuna lali na mabele yo pe awa ozolala na mabele mais so akoti na banjube ozozoka pota pe ba mai ya miso ezosala nini ezokita yo. OK. So po basalisa obika il faut baluka nzoko wana na zamba. Braconnier pe aboma yete. So abomi yo kufi. Eh. Ça dit ndenge ezalaka so dit oluki nzoko wana osali cérémonie pa bobambi ekombo après yo koto yo okondi. Wana eza kaka ba histoire ou bien ba réalité au pena omona pe réalité. Kosa zoate longo nanga siko na sala yo ngo na kisasa omona. Nzambe. Vérité réalité nazolo bango na télévision ezotama monde entier. Mutu aza kombo musakata. Tuna yako ezati lelo. Obo mona na lokolo wana ezaka otofula kama mupepe fou. Ke oboma yete. Mais so be oboma o memeta na kati ya zamba. Twana ngo de sorte. Numéro 1 na D. OK. Obo mona mutu avimbi lokolo. Oui, ya biso basakata. Mais wana na piniri ye kaka. OK. Na piniri po akufa te. Bon siko so ina bina baby so pe no kufa. Na kotia opena ya zamba mutu ekomi o munene ondire ndako. C'est-à-dire ozomona litoi no ekoza munene boye. Loboko ekomi tala, c'est-à-dire mutu azali so na formule te. OK. Wana pena nzoko pena ya munene nde yango wana. C'est-à-dire po babiki so ifu bakekanga nzoko wana na zamba bazongisi. Yango na yebisaka batu botika kotumbola ka basakata nde ba mesana na bango kovanda bakimia na bango avanda na ye. Basakata ba yuma, basakata ta osali eboye. Musakata za yuma te, musakata aza muto net. Musakata kosakate. Musakata askoka ka mutu te. Musakata abuka kalokuta te. To buka kalokuta to abatu. Mais musakata aza mutu moko atangisaka mwana na ye. Musakata aza mutu logique. Soki omoni musakata akomi na bisala sala sadi a musakata mais to longole na lisa basakata. Voilà. To longole na lisa po biso yo basakata ndeza boye si to sali mbeba babengaka biso na mboka. Babenga to banga kama kasi nde to zaboye. Ça doit ngo sali kama mo banga déjà. Je suis votre chef coutumier, Fumuntile. Mais vous avez na ba supérieur non bazali. Bazali na mboka. OK. Kia biso batata mboka oyo baleki bafumu na kindoki baze belé. Mutu azana fumu te mais un pouvoir moko incroyable. Mais bafumu bozo pas batata basarata. OK. Oh. Biso eza place pena place makambo evandi surtout mboka na biso wana semundani. Bazwaka bato basomba batol na mai manzanza. Ozimbongo bwaki na mai na tongo bomo na batol ba 4. Oh. Na ba moto. Oui, nazo so pe histoire vraie. Biso mboka na biso pe bokoko eza makasi pena makasi surtout au village ba mère na biso. Ah, je pense que prochainement tu auras une délégation à Fumuntile à Rozon à Calamite dans le village na ya basakata to okena comme délégation na ya presse. Tu auras la bino vraiment mambo to zo loba oyo ezali eza fondé. Donc eza mambo esalamaka na mboka basakata mais tout sur la peka tout sur la mambo eza moins peu moins mystique lelo. Différence ni eza entre magicien bien magie na bokoko. Magie na bokoko. Bokoko nzambe ayebi yango. Nzambe ayebi bokoko po parce que libala coutumier to salaka nzambe ayebi yango. Kombo na biso mboka nzambe ayebi yango. Po kombo na biso mboka ezaka ya bakoko. Mais kombo na biso mboka ezaka ya ba magie te. Libala to sala coutumier ezaka bokoko. Libala coutumier ezame ba sala ngona loge te. On comprendre? Si si. Bokoko
eze loko moko nzambe moto asi asala makasa atrasa makasa nzete na nzete na tie yo po obikisa maladi tel mais loge eza Satan azaka déjà ennemi ya nzambe on comprendre Satan aza adversaire ya nzambe mais nzete aza adversaire ya nzambe te po moto akeli nzete ye moko nzambe le même nzete tozosalisa toliaka mpe bafruit nango misu mpe toliaka makasa nango nzambe asi atia nzete na nzete po ebikisa bato bango siko mindele ana bayiba mayele na biso le même na banzete na biso babandi ko exploiter ba comprimer na bango mais uti na ba nzete na biso ça dit biso magie na bokoko eza différent bokoko aleki pouvoir makasi po parce que bokoko nzambe ayibi yango mais tout le monde a un magicien mambo ça on a moki basa nini omoni avait etambwami magicien omoni voiture ya kitoko nazo mona jeep ba komi fu mutile magicien eloko ezali a frigo etoza nango magicien bino na bokoko bosala nini ozo kamusa mokili mobimba biso bokoko biloko wana pona kosala ngo po mayele ana bazwa ngo pa bakoko na biso eza rien pona kosala ngo eloko toboyaka ngo po ya bango ekendaka makila tango bato basa rapport sexuel bomo sexuel mibali babimana et c'est loko wana bible a permettre yango biso bokoko to sabio biso loko toboyaka nde kotangisa makila ya bakoko na biso bakufaka on comprendre biso toza ndenge maona bango te pona ko exploiter biloko wana eza ngo rien mais ya bango nde eza na torture mutu nzambe atia yo po lala ka pongi ozolala su pongi te c'est ça pas normal eza normal te mutu mobali asala ozalaka na mwasi mais bino mibali na mibali boko mobalana est-ce que loko eza malamu ça dit biloko wana nyonso eza pamba bokoko aza likolo ya tout voilà bokoko aza likolo ya nyonso maintenant ngi tovanda bien na base ya émission na biso parce que toyebi ke fumoti la big serva maladie belé tout ba spécialité na yo et puis on expliquer biso maladie moko na moko et puis na ba détail miki malgré côté ka formule nyonso te no kité ba musu ba copier ma mbio salaka mais to solo na ba maladie ba spécialité ya fumoti ba maladie nini oyo salisaka ba maladie nga salisa na sesa ba maladie ebele maladie nga salisa ba maladie kota kindoki nga ta batia na se alibanga osa nini okobima tango zo salisa bokoko omona butu ozomona moyo wana eloko liboso soki ozomona ngoto obikisa mutu ndeni nga na salisaka neti maladie mwasi abotaka te na salisaka nazo salisa mabala o eza kimia te tala na poto lelo mabala ndenge koma mais tout ça non mwana basi de babotaka te parce que ezali sujet oyo eza na mpona bandako ebele ya bacongolais lelo oyo eza pena ba cause ba divorce mo ebele basi bazobota te ezosala di ya nini eza kaka kindoki ou bien moto alongolaki baziemi tout au long ya jeunesse na ye expliquez biso nano mwasi soki azobota te na coutume na biso sakata soki azobota te eza baréalité ebele na kati voilà nabeta mwa lisolo voilà omoni mwasi so azobota te kolanda ndenge bapase bagangaka batia makelele te ezala makasi soki omoni nde tosala bokoko biloko eleki makasi ezalaka ba 4-5 wana nde bakoko bayebisa nga na basakata wana na mwa moke nde tosala bokoko eloko eleki makasi ke non so balakisi yango esili eza mwasi abotaka te nakoya koexplike mwasi abotaka te abota o comprendre mutu akweyaka maladi ya ndeke akweyaka su te mutu aza na liboma olia na bakaka na ye moko azonga normal la folie bali nde bajoueur babetaka na terrain oganyise équipe moko bapola mutu asi ale mwana na ye aya kotia bi yo meli yebi wana ozwi équipe na bino opesi accès baganye bango ça dit balle na terrain pour gagner c'est équipe moko ya bino gagner wana bayaki bapola na maladie ya sucre on comprendre maladie ya sucre ya diabète wana c'est tout biloko leki makasi na bokoko.
Voilà, tout ça, on a expliqué malem maintenant le baki ya kobota. Dès qu'il y a biso autour beta match à Léopard, match à Léopard. Est-ce qu'il y arrive à peine qu'on a biso pour aux amoutous côté arabe kondi. Faut le bon peu vérité. Aux côté ba kondi. Est-ce qu'il y a un consultant dans match à Léopard? Tena lobango nga mon côté ndenge ba kondi ba pesa nga ma confiance mingi. Ngai pour toi qualifier tu beta kan to ke Coupe d'Afrique déjà. Bi tozana bi moko na famille mais eza na kinte. Maman na bi. Au moins de ba beta kawa. Nga na mona ka ba beta na esprit na bango zie fort na bango moko. Eza te po na banganga. Tala omoni ba bale beta mana ba intérieur. Bana kisi ya makasi mais conditions de physique moké. Awa conditions de physique eza ebele. Kisi moké ba préféra mingi bilo wa mindele. Nazo biso oyebi to ana bi moko meza ate eza na mboka. Bi wana soki beti joueur gardien coupant na poto azomona makonga ya basaka tezo ya mbango na poto bo gardien ki sasa ou bien ya pays moko ke mona makonga ya basaka tezo ya mbango na poto vraiment akotika yango mais condition abi yango ezalaka boeza ya biso ya famille hein eza na nango ate na lobité na nango mezali eza na mboka ba lukio to ko ke nebe to ko zali photo zo apene ki pato voyager na mutu ngo azoluka ngo eza nde ate pananga na lo bango vérité po ezelo wa famille basala makamu na bango ba sacrifice po nango sadi yango ezaka boy tango na pesi yango soki otie ifumba mo bima libanda ko beta sute omoni condition nango ko beta susu te tango zozonga oye kopesa nga binanga nazongisi na famille wana moto akena nango libela te ndenge za bongo ça dit mais to ka rappeler de travail rappeler na magicien munene ya mort marobi na yo kaka oyibi tie te komona boye na yo kaka komona boye omoni koyoka na komona eza ndenge moko te na yo kaka ye mais komona na boye nanu to mona na te non to mona na te mais to soloka ba maladie tout ça wana est-ce que peut y arriver peut que non baye na mutu pazo bela sida obikisi sida na mboka na yebi ko comment asala na mboka bien sida na sa yo niveau na te alors te bokoko nanga bapesa ngango te famille na biso esala nini kisa sida ko ndenge nini boko kongo na famille papa na yo so tangele biso bien obis papa na bino déjà alaka na ba moyen alaka déjà mutu alaka na ba ngombe plus de 3000 têtes en ngombe donc si tu comprends bien et où tu papa te kota bo mama na biso ezalaka bobola trop hein kota mama na biso bobola mais kisi ya bokoko makasi kisi ya suka ya bokoko wana kota bo mama sadi nga pouvoir na nga nyonso e uti kota bo mama nga po koko na nga mobali azalaki grande puissance sadi abalisa mama na biso pa papa 9 fois yo so mona ah là là père azo banga ye nazo ebisa so tali oko tali 2 fois te watikela nga ba makonga ndoyi na nga tozo tambolaka na ye mobali so atie musapi boko makuna te ye mutu apesa nga tout ye mutu apesa nga pena tout sadi nga biloko nazo yango kota bo mama kota bo papa eyebi eloko mongo te baba sakata pe bana biloko na bango mike ba yo 100% musakata na papa na mama musakata tata musakata donde nazabo sadi na osalisa mwasa botaka te nazo salisa bato bakoya malade ndeke moto azana problème ya faiblesse sexuelle mibali o mai na bangwa mibali komi mai moto azana problème ya mukongo pasi hémorroïde mabala o eza kimia te ezala mobali ezala mwasi tango to salaka libala mariage na l'église bino mo bato bo priaka balobaka na l'église que 1 + 1 égale 1 mais siko yo na ndako no komi 1 + 1 égale 2 mobali moso akobanda kobima na ndako boye akozonga ndako na butu or ke ndenge balobaka na bible na bino mibale soki moko na bino azosala moninga mabeli pamboli mo ekota na ndako te mais bango bayeba biloko wana te tala ndenge ozalaki na musala bien musala ekomoki ebeba a partir ya nini bilinga ya basi ozana mobali na ndako ozobima na mibali mosusu sadi biloko wana eza mabe mingi emema ba malédiction na ndako nazo zongisa libala nazo pesa pe ba fio baluka makambo ya ba chance makambo na bango chance ya nazo salango na sokola donc nazo salisa pe miom moto aza problème ya miom nazo salisa ngo nazo salisa pe na nyokankau cataracte liboma maladie ya oke
malade à OK oui malade à OK nazo salisa pe na asthme na tumpa oyeba tumpa malade beta tolo tout nazo salisa na rat to benga ngona kisata ke bié nazo salisa na rat nazo salisa lisusu na mbasu mpese nazo salisa ngo nazo salisa lisusu na bato bana ba problème ba mari de nuit. OK, mari de nuit, femme de nuit. Femme de nuit. Et là ba pratiquement regarde de makasi. Nazo salisa ngo nazo salisa na moto yo ba règle bimaka yo kaka pasi makasi. Règle douloureuse. Zemi vanda kate babilo kwa bongo. Donc nazo salisa ba ka ebele donc ba ko contacter nga misusu na mwena lobango pena na TV. Ko peut c'est mon numéro, on peut son lisu na plus 243 89 64 32 296. OK. 89 64 32 296. Mais est-ce que le moko fumuti le lobby awa keyo pe sara lupemba au suko la rapé ba fi. Non tout le monde ngwa ils ont les capé ba pratique église monte tout monde pasteur pe na kati en plein culte a jipe muntu a chi mona mwasi. Le ngolé bilamba moitié ni ba sopele mai na église pour ça la bongo le ngolaka ba mama bilamba basi ebele kutunana bango te bongo nazaka na mwasi mona osande biloko bongo wana banganga wana banganga église yoke longola mutu babilamba donc olongola mutu bilamba wana ezaki nganga subi bazi yo ba chona nzunga ma famille bakati ba épices eza ba biloko ezo salama bakati bena ba épices ba chona kata nzungu ba sukolo ba délivrer yo po na nini oza mobali oui ba délivrer po za mobali oh mais banda kala bana bazao promettre ba ser combien na église na bango ba promettre que non obala mobali a poto est-ce que ça bala mobali yango ya poto mobali tant moto ayo ko luka libala bondela pona ye azwa libala mais bango nga na yo kaka so azo bondela pona mutu oyo kaka libala nazo mona libala eza na États-Unis libala eza na Canada libala ezo wuta poto nanu na yo kate moto alobo mobali moko azo wuta plateau de bateke asala makala azo ya ko bala yo ou bien mobali moko azo uta maluku ye musane ya pesha kaka ou bien aza porteur azo ya obala yona na yoka biloko anati. OK. Ça dit tango yozo pesa mutu libala baponela ga mutu mobali te mutu aponela mobali mutu mobali eza nzambe. Parce que yo komi nzambe po kata ga mobali poto bendeli mais na poto ngo ana bato normal pe baza ba ventiler pe baza. Est-ce mobali ngo yozo ponela ye ya poto wana. Est-ce que aza mutu normal to pe aza ventiler po poto pe za mokili eza paradis eza ka lokwa biso nde na kisasa nde tozalaga bescro baza bato normal pe baza mibali pe to mona pe misusu awa pe na ba poto pe abenga mwasi pe asali mwasi déception to mona ka pe c'est-à-dire to mona pe mwasi musu pe moko pe abengi mobali akomi kuna pe asali mobali déception voilà c'est-à-dire mutu nyonso azandingi moko te yoko ponela mutu kaka mobali awuta poto. Mais tout le monde a eu na discours na yo je pense qu'il y avait une émission précédente avant que moi je puisse commencer avec vous. Autant qu'on a naming ba pasteur lobi mboka o ndeto za boye ba pasteur ne baza à la base échec ma bébé les kana mboka. Solo oui bana bakomi bakulu na lelo à cause ya ba pasteur mabala batu lelo kufi pona ba pasteur pasi lelo koti na Congo pona ba pasteur donc eza ba réalité belé tango to tindaka basi l'église bakendaka ba église po bakeyoka maloba na nzambe po baye bandeni ya kovanda na libala oyebi kala ezalaki so zui éducation na ndako te okozwa ngo na église oui na ndako soit na église mais lelo so otindi mwasi ake zui éducation na église c'est que botindi ye akome mpoli na ndako. OK. Vérité nazo bisaso. Oyo zo pekisa ba ken église. Na pekisi bato ba ken église te mais na lobi batalaka ba pasteur bako bondela bako sambelela bango. Pour majorité sur 100 en tout cas 95 balukuta. 95 de pasteur. 5 ya bien mais ya bien ngwana ceux qui baza moko. Soit bani na moi mandalala wana za solo so ba voiture abandi ko kende poto abandi baje na bien papa pardon na kati loba loba nana memi pharmacien na mboko yo c'est journaliste congolais c'est pasteur on a biso la journaliste
Suka, bon yo bien ngote. Oh là là. Yo bato oza mutakala oza na ne côté mais. Au moni la bela mutakala. Ni, oza pe ni. Yo la vie te fouti. Nga nous sur ngeza kwa projecteur. No moni na mutakala non? Ni. OK. Yo pe ata eloko bitumba na bomwana nde bato baza kota bitumba na moni osimba ngote. Ya solo ni clean. Ni pena. OK. Ni oza na pena félicitations oza pena ni. Donc ba pasteur ba journaliste ba bemi pharmacie na katamboka. Oui. Omoni po mboko ebonga. Papa soki bato bazongi na bokoko te nzambe bobanda kolela kaka nyonso. OK. Po tala na mboka. Biso na mboka eske mutu mboka se alela vie sociale na TV. Jamais. Toi na bambisi na biso eza nzambe sa. Nzambe aya na intérieur na moi, ba intérieur nyonso. Nzambe aya na moi. Parce que tolia kapundu to tsaka biloko na bino botia bitiatia te eza naturel. Ba kibi kutu bochaka te. Kibi batiaka te. Tozana mbisi na biso ezo bima makila batieli na nzungu le. Donc tozana ba biloko na biso eloko biso to lelaka na mboka ka bana tozwa ba école ya bien. Biso na to lela vie sociale te. À partir nini to respectaka ba bokoko na biso. Mais awa ba monaka on dirait bokoko on dirait kindoki moko boye. Bato ba souffra kana eloko te. Mboka aye akomi nganga. Donc biloko anesaka biso ba villageois pasi. Parce que yo fingi obi kokwaza ndoki. Mais libala coutumier ozo kende ana ozo ngana makolo ya bakoko. Tango te makazu na se, ote tabana se, ote njunga ma famille na se. Eza déjà bokoko. C'est dit ce pasteur ozo finga bokoko ke bokoko eza kindoki. Tika libala coutumier. OK. Ce pasteur ozo finga bokoko eza kindoki. Longola kombo na mboka, tia kombo Jean-Baptiste. Kombo na mboka, kombo bakoko. Libala coutumier obalaki mama pasteur yozana ina ndaku, obalaki na libala ya bokoko. Mais obenga bokoko, tout le contraire. Libalo nzambe ayebi po omona ke nzambe ayebi bokoko. Libalo nzambe ayebi kaka libala coutumier. Bon pourquoi nzambe ayebi libala religieuse pour ayebi yango te poani. Libala religieuse nzambe ayebi yango te. Mais faut motiler oui toza ko acheminer moi muke ngina zonga moi muke sima parce que on a début on a tuna ki ambition politique na yo baki prochainement il faudra que vous postulez pour défendre Renan Basakata et puis au yebisi biso que non na village bolé la rapena vie sociale té au talisi biso moko na moko point par point ba difficulté na bino oboza nango kota la mandat ya chef de l'état parce que batebili ba otala biso na télévision monde entier Congo Promo Télévision. Est-ce que oza fier ya mandat Fachi à 5 ans parce que na décembre de l'élection azamo na mboka to pese chance a ko doubler deuxième mandat wana pena ata na bokoko to soutenir pour parce que au moni to zala lokola ba mai ya boîte tout hein so boîte ekebo etolani wo so boîte ekebo etolani wo tango to zalaki a liboso to za lobani tango ex président na biso Kabila zalaki to za lobake non to zo luka président zala mwana ya mboka lelo mwana mboka ye le même biso to komi to baye ye ate to tika bongo biso tozo luka bokonzi elongwa na maboko ba soda to koma na biso moko bana mboka. OK. Elo to betande seti. Deuxième mandat akoleka biso moto otia epoa. Neti ngande na okende propagande na basakata. Bongo moko président nani na osa propagande. Ngana zepa papa bati lokwebo na ko soutenir kan ndeko na ngamo na mboka. En soutenir président Fati 100%. Ye moko ko mona bi mange nde basakata margi akoma kuna te mendenge bazo honorer ye po na zaka fier aza président na biso ya mboka. Mwana ya mboka 100%. Parce qu'on a que soutenir mopaya. En tout cas, on est à motema mabe ba congolais to longola na idée wana nanu ya ba étranger wana to soutenir nanu mwana mboka. To pese deuxième mandat ko leka ngope na pété. Fachi Beton deuxième mandat confirmé par lui-même Fumuti le roi des Basakata. J'aimerais bien à la fin de cette émission qu'on puisse parler un peu des maladies. Au le bela sous moi ba maladie moi muki et puis to pese numéro koto chuter. Asali saka nyokankau. Nazo salisa myom, nazo salisa règle et kangama, nazo salisa muto zemi vanda kate, nazo zongisa mabala kotia mabala kimia, nazo pesa ba fio yo bazanga ba chance pour exemple ba fio. Na muto à distance. Peut-être batebili batala Arabiso, États-Unis, Canada, Australie, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, France, Belgique. Comment tu fais avec eux? Au salarandi, do tini la bango biloko, betara ka formule. Il est 42. Musika bolobaka na est-ce que yepo na ye eza mundele to mutu mwindo? Amuntu mundo mutolu ne bakata ngwapi na mabela bakokote
mutu yango wana na kosalisa na mondele te awuti awa nde ake kuna nde koluka o comprendre mutolu na ye eza na mabele bakoko na biso c'est des frontières te bongo ndoki ana village aliaka mutu aza na poto nde yini OK kasi nde mo pe na bokoko eza na frontière te eza ba bokoko mususu totindaka ngo partout ekendaka nango eza bokoko mususu na kokangela okoli eye na bokoko mususu pena ka photo no moko na saleli yango na musika pe e sili nango na kosala ngo apati ya mombeka bakoko mwana oyo aza ya bino awuti na mabele na bino aza mundele te awuti awa tala problème ne eza boye ya aza koko na bino bakunda mutolu na awa kombo ni mboka eza ya bino omende to sala kango wana na photo na lobi malobo nga ko loba azui na saile musala so pe kisi nezo voyager na kozongela liso la même maloba na lobi na saki na kisi te fumuti le nde shera wa ba mekayo ba fumuti le ne motuya te fumuti le azaka chete basata to za chete ngai na salaka eloko fumuti le naza parmi bato basaba bokoko primo kenga na nakati OK bokoko nangeza ni kilati ozolanda makile tangaka te bokoko nanga makile tangaka te bokoko nanga eza na contrat te bokoko na bokoko eza na ba condition nango condition eza te na pesa mutu ekila condition eza neti nini bokoko na bokoko bon na loba na lingala bien en fait condition peut-être boko kanisa ekila bokoko nanga eza ta ni kila moko te ni condition po eza na ngoka matiti ya nzambe nde to buka manga jamais nzambe pesa biso condition te Botan toujours salisa mutu bona ke peso ekila wana ekomi de abonganga donc bokoko nanga ezambe ekila te pota ba pesinga ngona basaka ta ba pesanga condition te bonga na okoma na isasa na opesa mutu bokoko eza matiti ya nzambe na pesa ebikila wana ekomi satan donc bokoko nanga eza en condition te problème nini ezalaka wana voilà na biloko to salaka ezalaka na ba biloko mususu oui ezalaka trop cher neti biloko neti exemple nazo exemple moko bo exemple biloko mususu za kulisi totanga kombo te mena kotanga ngo kombo neti mutu aye azwa antibal po azwa masasi te na opesi yango na mbongo mokete na mboka to sanga na 5 ngombe OK on comprend il faut quoi ça 5 têtes ngombe iko ya wana biloko eza plus cher eza nango mingi te mais biloko makasi na batu neti ya leta babenga ona isate kum koko mwa chasser moto apesa nga aza koko na biso peka famille ka bomama aza boma bangubu na banzoko sadi ata nzoko ayemba ngwa tubi eliseke mo ekota te babenga ona isate kum so ba teta eloko te o to lo baba maima yo boake ko inase eloko wana na ko pesa ona moins cher te eza eloko mosusu neme ayo ko luka yo obungi mvu oh oli bosa ki ngu mvu oli bosa mvu eza mvu na na eza mvu ko limwa na ukan OK ukan o limwa no za sur place OK mais mvu ko limwa ndo bimi 3 mètres kimi mbaw habo biloko bongo ata yo moko bino moko za na place na peso na mbongo moke intérêt privé na yo OK donc mais nyonso etika lio eza nango eloko te voilà wana eza nango kama biloko mike mais anti poison pour pesaka poison biloko eza plus cher nde yango wana anti poison wana po ezwa yo te ba nini ba calibre 12 wana ba masasi donc au fait ba biloko wana mais le reste etika lio wana eza nango eloko te Dardar comme l'a dit lui-même Fumuti le roi. C'est ça maladie te pardon on continue to podo silisa maladie ya ndeke mukongo pasi mibali mai na bangwa mibali ezala mai azokoka kobotsa mwasi te faiblesse sexuelle mobali faiblesse donc ovana mama bo minute akotanga bokiti na se nazo sala yango basi ope ba pa ya mutu asala musala makasi nazo sala yango asali musala moi mobimba na ba pota libumu nyonso wana nazo sala yango nazo sala na ba mamo yoka lisusu posa mobali azana mobali mazo yoka lisusu posa mobali na yete nazo salisa ye nazo salisa lisusu na maladie ya asthme nazo sala yango nazo sala na batu mususu bazaka pena mutu na ye na kati ezo beto ndire bangonga nazo salisa bon malade monsieur za mutu ebetaka libuso emena toloba ona isate emena na salisa pena emena wana nazo salisa pena maladie ya diabète nazo salisa ngo nazo salisa na makolo moto na se makolo nzube na se donc nazo salisa ngo pe nazo salisa lisusu na bato yo ba betaka bango ba flèche ya molili lokwa ba kake nazo sala ngo pe
nazo sala pe na bato yo nzoto na bango mibali et amukepo ya moi munene moyenne donc élargissement et appareil génital de l'homme et ya moi munene pe na ngoma mena mobali ya solo fumuti la zali ezali na basi yo pe na afungwa na se fokanga isi ko modi azonga pe na muke nazo sala yango pe et mobali muso akoma pe mubulu à partir peu za mai donc ba mama voilà nazo sala biloko ebele en tout cas ba maladie mususu ba maladie ezebele pena nazo salisa sauf sida na yebi nde mutu asala ngo nde aza na intérieur to ape famille na ya kokoba na biso wana so za problème à sida olukeli ka contact na yo et puis na peso numéro na ye soit na zuyo ye kisasa na memi omoko ke basala to ke kutana ye mais nyonso etikali en tout cas na sala ka yango bokoko nanga eza na condition te eza na ekila moko te ba maladie nyonso na wito tanga épilepsie ba maladie ya liboma bato oyo bamona mibali na butu ba mari de nuit ba femme de nuit mukongo pasi hémorroïde faiblesse sexuelle ba mai beba ozo koka kobotsa mama te mama oyo ayoka lisu posa ya papa te mikusa na nzoto ba myome ba nyoka ngau ko ba élection ba so bana besoin pe que non ba fulumukisa ba bima ba député ba sénateur pona ko bima député ezate ou bien ngana ko nommer ba voix na ko fulo ka succès. OK, on comprend donc mutu so akosi na multiplier voix mensonge tango na ko nika olupemba lupemba wana nde eloko ko sala ke no batu ba linga o makasi na terrain biloko wana pe ya ba bar ba boîte donc ba client ba ya kebele nazanango keno sali boîte église école hôpital même l'église donc bakoya kozwa na bango ngo mais zate kende na uti oloba pona ba pasteur na lobi te pasteur nyonso pour pasteur mususu ko zala pour pasteur attends d'abord to suki si me si do multiplier faut vous dire olobi ke na 100% ba pasteur 95 ba faux parce que ba o ba ya repa na yo pour bazo ba numéro wana ba ba faux ba vrai pasteur ngana pesa pasteur numéro te pasteur aza mutu lokwa yo pasteur aza na mutu ya benga koko ka ye moko asa akabwana na bakoko apatia munoko na bango moko mena kala ba pasteur akala baza omoni Denis Lesi ana mwa mabena ina mwa malamu na ye ndenga za no yebika bosa na bokoko na ite o comprendre atiaka bokoko na ye omoni ngelo loko na sepela mwa muke na basango oyebisango aboya bokoko te azana mabena ye na mwa malamu na mais sangwa ndima bokoko sadi ngande jalousie na ngande zali mutu okomo na mboka za bakoko mais yozo linga bokoko te sadi ba pasteur wana pasteur aza mutu akola nanga na TV azobela ko ya pe ko salisa nzoto ne sans problème akoza pe na difficulté mwana kasine akomema ye po ezo hôpital place na yamba batu nyonso epeki si pasteur te ezaka bango moko basi bandima oya mabe wana basi bandima ke non biso toze ennemi na bokoko yango ekomela bango difficulté azana problème mais moi a contacter na bokoko ta ko mobanga ye moko mais oya bien pe basambela nzambe na mwa ndenge ya bien pe bazana 5 ans wana baza c'est no azana kati sepela na 5 wana mais baza mingité en tout cas bazaka 5 wana te kobina suka fumutile la télévision pardon na bakisa bakisa moi so pe azama bele munene ça pour autant les kana chirurgie yosko sandeni okata yango na mbeli eza ba biloko to salaka mabele minene mato iso ezobima batofina nazo sala yango nazo sala lisusu basi mususu donc moi sina mobile munoko et bimana oui na salaka yango donc nana biloko sitwa balupemba na mibali baya mibali bakoye belé ezaka ya bien tende ba passer balobaka na bien na oya faux yo moko ta bakoya wana mais moi ça ko mandumba te ndumba yo moko moto omene vino na kindumba ta bakoya wana yo moko ozo trésor oyebi kende ba ye 5 nazwa oya za mwa bien oyo batikali ana obwaki bango mais so okutani pe na oya ndumba asalisi bango nyonso na sa apena domination so lobi mutu likambo etikali bongo donc nazana babiloko wana nyonso ezali en tout cas bandeko nyonso bozola nanga partout dans le monde bokoko za frontière te place nyonso kozala contacter ezanango ni ekila ni eloko po ngai na ndimaka nzambe lokola mokonzi na nga pe mobikisi na nga na ndima pe na bakoko na nga po parce que pe monazo pe melalelo eza nzambe so abia zwango ka wu kifumu esilimba moko sadinga ndima nzambe ba maldition balekana ba TV baloba nzambe bayebi ete wana baza bato bakisi mais biso na basaka tatu ndimaka nzambe na bakoko na biso vraiment
nakopesa numéro à téléphone. Oui, voilà, photo chuté, numéro plus 243, une fois encore. 89 64 32 296. 89 64 32 296. 89 64 32 296. C'est ça le numéro à WhatsApp. Bobenga bongo to solola na tanga na zana kisasa bona sunga bino. Voilà, donc pour rejoindre aussi l'adresse, c'est très important. Numéro est en kitoko mais fumuti laza awa na matete dès que vous avez na arrêt à Kintakwa, so kitina Kintakwa na ozui moto oba kitao na boulangerie Noël avenue Mwanga numéro 42. Voilà, donc il a aussi donné ses coordonnées, veuillez contacter Bino Boza intéressé. Quant à moi, retrouvez-moi très prochainement, toujours dans cette émission d'analyse et débat excellence. Voilà, on aura un prochain et prochainement un autre invité pour essayer un peu de donner le meilleur de nous-mêmes. Au revoir et bonne suite de programme sur Congo Promo Télévision. Bye. J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV.